Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo ah yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, Edino image, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source. Edino image papa, Edino image, ye aswaka, tina source, ata fait. Oh, mais c'est quoi ça? ML, Ndeni. Eh, quand c'est propre, Babi, ML boutique. ML boutique est à Moko. ML, donc ça veut dire Mandangi Liliana. Donc, Babi, ça, c'est une boutique, mais il y a tout yo. Mandangi va porter ma solon. Donc, ça veut dire, tu vas matonge, entre matonge, na kasavubu. So mika na matonge na ponga bika wana oteka cité l'université omuna ML boutique ya moko donc ota boyoma oteka boutique ya moko donc yabe la bana ezali ya mikolo ezali ya papa chéri ezali le so yaki o pantre toboka okuta ML boutique okuta ma bien na prix pas bien oh chini Toli Ngwanzu te, donc ça veut dire beaucoup de gens sont bien, la prépare est bien, donc nous on s'est retrouvés. Donc ML Mandangi Liliana, donc ce moyen on s'est retrouvés la bino. Pour barater, bah présent raisonnable, donc faut à tout le monde. On va sac à main. On va chausser à bien, on va bodier, les alliés, chez ML, nous sommes tous. Papa bagage est beau ça qui est, et bunga qui est, qui est nous ML, on s'est retrouvé quand il moi à pote. Vraiment. Non c'est ça. On va rouge j'arrive à marquer. On va faire changer. Nyonso, au cabello, les alliés. Oh Black Cop. Fashion fait. Oh Maké. Oh Hermès. Nous sommes made in France. Nous avons des vacances en juin. Nous n'avons pas que nous avons se retrouver. Total chic na ndea mukete. ML boutique ezali na avenue Pose numéro 4 na Matonge na commune ya Kalamu dans Bilonyo sous bozawana boya donc bo sepela ba surprise ezali biloko belé ba chaussures hommes femmes enfants il y a tout il y a vraiment de tout boza dessus boya boza dessus au prix sur une à prix raisonnable, c'est pas trop cher, ça va donc invitez-nous vraiment pour passer chez ML boutique Liliana Mandangi. Moi c'est solo parce que moi a préféré la ngada. Si on me dit ça il y a bien, faut qu'on se pèle. Je dirais que c'est Gisèle Mandangi, mais ça que Mandangi toujours en direct. Donc Mandangi va salir makamo bien na Kinshasa. Na Luanda boye bibi to sala masolo to kanga masolo. Seconde za bongo za ke boutique Liliane Mandangi et kangi masolo na Kinshasa. O sepelité asa mukili na ye. Bonjour à tout le monde. Masolo Mandangi bandakala. Et bandakala depuis. Et dit no image ayebi. Bo sepela. Soli mandanga sasayo au sasayo. Allez mota le baki tozo papa seko papa. Bo sepela ça lo na yebo encourager. O aza besoin lo kwa bengi et ça la beti tourna kine ça la bien. Moninga zui sepela. Voilà veni pozo entre Matonge na Kasavubu. So bika na boyoma wana. To bo mingi te potala. Na boyoma kana Kasavu na ponga bi wana.
en face un passe imprimerie pour mon ML boutique la boutique est à moko ML boutique mandangi bakoti masolongo le so lingite sa mukina yo moko oboyo sa mukina yo boye boza de cité to invité bino indi donc boye bo sepela boza de cité jalousie ezala te ML ye moko déjà tonda banda masolo kala tolandaka bayaya nde banda masolo nzama pambola biso vraiment bota loboko en tout cas merci à trop gros bisous à tout le monde masolo kala kamba nzambe na bana na ye donc nzambe la zo sala fo za reconnaissant to pamboli nzambe na nyoso kitoko babi boutique ya moko basala ba boutique na bango et simba mais mandangi bakoti masolo on devait dire bobo ngama ML boutique ya moko oh na yoko on sangola bien oh mais bon lo batte tolobela c'est Simon Tondanzambi ML na ochebe na yoka ngo banda kala comment na nini ML boutique c'est Simon Tondanzambi boutique moko Elena na bino mabe bino tu boza kitoko na boutique Simon Tondanzambi edino image tokomona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yekotalama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source ata